Capage TV. Capage TV. Capage TV. Wapi mtu nayo? Pas problème de tiki na mboka. Donc, par rapport au Nazoya des Ajoubou, il a beau sanité, Fondation Mouti, Hakim Saloum, René-Mar Congolais. Merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Il y a Maman Charity Moleka, Papa na Hakim Saloum, Hakim Moleka, le prince, et Togo Sanité, André Mexaton, Maison Midjenda, Arnaud Mandala, Jobour Mobimba, ma patron, Toké Jobour, Eric Mouesso, les Ephraïm, Poto Nakatia Jobour, Eza Poto Nakatia Jobour, Yokate, Yoka, Kolobisanga et Belete, oui, bien, citation à la télé. Je suis comme. Ça va non, c'est au côté. Vous avez la chaîne à télé. D'abord, il y a chroniqué. Il faut y ça l'annonce pour expliquer bah toi Titi nous la invité. C'est ça aussi. Bienvenue dans Capage Télévision, dans l'aéroport international. Aéroport international. En tout cas, il y a déjà en box, au carré, bon, d'abord, on a pris Bana Congo, et Bana Mokili. Non, ça vient dans un souci makasi. Un souci makasi. Il y a oui, et on a présenté mes condoléances dans ma famille, dans ma circonstance, il n'y a pas si on va perdre et on va bango. Parce que on va mingiter parce que ba lobito lo balikambo tozo maîtriser. O tozo maîtriser te ba konzia mboka et si ba lobaki yango. Mon konzia c'est ça qui peut alobaki soko lobi ba ko simba yo. Alobaki ete makambu oyo za na maîtrise nango te koya ko lobate. Okomona pe mon konzina biso ya ministre de la justice pa lobaki makambu oyo za na maîtrise nango te koya ko lobate. C'est pour cela na ba maîtrise ebele nyonso moyena loba ezate. Et batu ba bengi ngai penza mingi na ba téléphone par rapport à makambo nyonso ezoleka mais na yebi ete biso tozotika nyonso na mabondeli. Omoni déjà ninga na lati elembo ya mboka, elembo ya ekolo. Elinko lakisa ete naza penza na souci ya ekolo na ngai e na koloba boye. Omoni batu ba uti ko benga nga lisusu makasi pona ndeko na ngai grand frère mécène ya mboka na kombo ya Eric Mandala na koloba boye.
omoni na vie to welelaka ko condamner te nga na tangi droit na droit tozoloba nini nga na tangi droit bonjour awa ka na mboka o bazoloba boye métier nyonso eza na ba risque nango musala nyonso tosalaka na mokili eza na ba risque nango ngai na ko témoigner malamu pona Eric Mandala parce que na moni batu bakomi ko luka babimisa lokola mutu mabe na kati ya batu banuirie mais na ko yebisa batu boye musala nyonso mama eza na mutu a machine ya fufu azwa risque azokota loboko ekatana lelo tozomona bandeko na biso basoda o bazobunda eza pe risque ya musala na bango tout comme okobika te tout comme okozala pe blessé de guerre c'est pour cela na ko encourager yo bisika ezwami yo Eric Mandala le grand mécène oya kabolaka te docteur des ignorants docteur oya sangisaka batu olesa batu ndenge na ndenge omelisa batu ndenge na ndenge kasi lelo oyo baningi batakine babimisa yo mabe na yebi batu bazoluka ndeti babimisa yo mabe na koloba mingi te tozo profiter ndenge tozo kende boye marqué na tiki mboka na ba citation oyo batu ebele bazobenga bazoba dadi okimi otiki biso na nani okimi na kimite na keiko sangisa ba diaspora pe ya Afrique du Sud o tozobenga Congo ini to sangana na bango na ba Chris Welo to sangana na ba Didier Chombo Petit Jésus to sangana na ba Yannick Ekinia Rombox to sangana na bango nyonso na ba passer le lokara mbongo na ba Mohamed Moleka le séné de la ville to mekempe ko solo na bango to sala pe ba réunion kuna stratégique to yeba nini to ko sala pona mboka en même temps ba citation to zana ngo ezo senga pe eloko akoli ezo senga pe ba contribution ya batu ebele ekomela bango nga tanke patrimoine mwana mboka nde liloba onga na kokoloba yango wana bozomona ningi na sana titidi ya ko soutenir mboka na ngai pona likambu ya ekolo esengeli ko soutenir ekolo to pusana tozo profiter pe Mathieu Bonche tozo kende ko fêter diplôme ya les jeunes millionnaires snob dog toko profiter to fêter pour azana mbongo ebele aza millionnaire ma uti pe ko si sa classe a uti ko so diplôme nde toko profiter to célébrer diplôme d'état na ye mwana mama Sandrine Kazali mo konta ba mama moni mama oyo kolobe zo sala nga même na soni na zo banga na koloba mabe to na koloba malamu baloba Serge Massamba dollar rouge Serge Massamba na Jokas Mandula balobi ke yo kimi mboka na problème mais yo dédicace Jokas Mandula to pusanaka biso to keyo bo bimisa ba passeport na bino voilà yaka to pesa mo annonce moko toloba yaka oningo bengisa papa na yo oningo bengisa mama na yo na kati Afrique du Sud na kati ya Jobour otika bana awa na Cape Town otika famille na yo ya munene awa ozaka na posa na tanga ba anniversaire na yo papa na yo aya mama na yo aya bandeko na yo baya soit numéro nanga plus 243 89 78 37 29 boyebi circonstance tozoke nango soki ngai te plus 243 89 78 37 29 nakozwa mwana na yo na loboko na ba norme na yo tika etina ndaku na yo na Cape Town na Witbank na Jobour partout esika nyonso yo kozala to pusana po na pesa ki mutu na yo aboyi na ye kozwa ngo sikoyo nga moko na botoli yango opesa ki bango déjà pesa bango moko na bango wana ya pusaka ba bagage izaka pembeni na biso Mathieu Bonche bato millionnaire mtabengi te te na biba kwa mboka mutila mdana risque ya musala na ye zwande ba kadena ngo par respect ngape na yana choc à froid orange man
Nzambe nazongi su na mboko yo zonga na yo tokoti na yo mais mipepe na nga mabe ebimisi yo ah Nzambe mboko ebendaka ngai ya kobenda okokende te bandeko na nga bandundu bazobenda bandeko na nga Kasai balobi okokende te fo sekisa biso wana mboka babengi Equateur babendi ngai kuna pa ya noko na ngai mwana ntemi babendi ngai mumbata ah Nzambe baswahili mpe bobendi ngai te mboka nelingi nga makasi eboyi na biba. Et puis, sikoyo, omoni pouvoir, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire, pouvoir on a zalakanango, ezo senga na zala pona mabondelo ezo senga pona ekolo. Ndenge nini ekolo eza na ba problème, yo ni ngobima. Ekolo nde ebendi. Mutu mususu te ekolo nde. Ekolo congolais ebendi ngai. Ah Nzambe. Ozongi singa lisu na mboko yo. Awa bagage na otokei. C'est l'époque qui est négociée en dessous. Ah, cause on a ça. Donc il y a des sud. Il y a c'est quand quoi de tamboli qui. Ah, non. Akola bokolo. Iso to yaka mobondo. Akola bokolo. Même na makamwa mboka to yaka mobondo. Oyoka kia vote la noyembo. Makamwa mboka ida ya bagolwa te me ya mboka to ye mobondo. Ah, musungu l'idée na place bakomaka aéroport. Est-ce que notre bimi libanda ya koma poto bima libanda? Te omoni place okitaki biso. Tozande wana. Dans l'idée ayo tikanga na ketchup. Afrique du Sud nazoya. Poser la biso. Nazoya dadie yo maté bonché. Masolo carré. Maté bonché yo wana masolo carré. Chamwa sina katikati. Nazoya. Poser la biso nazoya. Choku on arrive. Tozo. Et ça la mabe parce que Afrique du Sud munene bino bokanka Djogu on arrive Cape Town, on arrive Witbank, on arrive Durban, on arrive Totambola. Makasi. Akoyo. Oh, c'est là. Banzela nyos. Oyebi ba place na omema yo. Na boîte wana. OK dango. Elo mokola basangwa malamu we. C'est bon Dieu. Wana nzembo nzambe. Ah nzembo nzambe.